Donc na niveau économie vraiment to reculer sous davantage. Peuple azali na ko souffrir au plus haut niveau parce que rien oyo ezali vraiment effectué. Donc on fait que vivre kaka na ba promesse. Oyo tozali peuple azali na ko vivre. Mai ezali te, courant ezali te, banzela ya malamu ezali te. Donc on ne sait pas toujours vivre comment. Bien sûr, to sepeli bazongi similo. Est-ce que ezalaki nécessaire ko somba cercle ya munene ndenge wana pona ko chaminu na kati? Tozali contre koya kokunda ete. Mais quand est-ce que bokoya kokunda Lumumba? C'est dès lors où pays bato bazana ko vivre étant sous forme ya réfugiés. À l'instant na est ya pays, on ne sait même pas bande kona biso bazali netani. Mais Lumumba a lité sur ça. Mais bino bozwa Lumumba boye ko salisa ye ba kermesse. Ils ont fait déplacer cercueil ya Lumumba ko tambouser na ba ville ba mbongo ya contribuable ya petit peuple congolais et bimi si bino boye na we bokundie. Donc ce n'est pas opportun. Et pourquoi de ne pas prendre parti mususu ya nzoto et ba préférer kaka temps? C'est ça la question que nous devons se poser. Pona nini bazwa kaka minu bakei nango bazwa ki parti ya nzoto mususu te. Biso ndenge ba histoire ezolobama que Lumumba batiaki naissance bakundi ba pelisie moto azaki bilé. Mais pourquoi enlever temps? Nécessité ya temps ezalaki nini? Juge akufaki yani na kati ya procès wana. Lelo oyo juge wana akufaki on ne sait même pas akufaki comment. Ngai selonga je vois si comme que mon moment payé comme normal. De préférence IDPS na INC faut pas la poursuivable en justice. Pourquoi? Parce que ba jeune à bango si comme qu'il y avait un procès réel. Mais or babando salaka na sous forme ba ôter vie. Lelo oyo peuple abimi perdant. Vital Kamerhe abimi azali homme libre. Donc il peut faire nyonso ya lingi kosala. Mais maintenant aussi c'est un conseil à Vital Kamerhe, je ne sais pas parce que ba rimé réseau tambola que aye ko sauver M. Félix pour dire que à côté ça y est après ça y est sous deuxième mandat en 2023 parce que responsabilité nyonso il paraîtrait ndenge bato ya INC bazolo parce que balobi kolo tonga ye kozwa tonga na ye. Donc aye kozwa masolo ameka ko Lexa Félix parce que M. Félix s'est rendu compte qu'il est bloqué. Est-ce que biso ba congolais na moment où na temps où na makamyo sezo le kana toza bata rubenga mutuloko la Kagame frère na biso? Pona ngai situation ya Rwanda oyo ya est ya pays pour ebonga de préférence faire partir le régime ya Félix Antoine Tshisekedi na régime ya Kagame. Mais to faire partir l'IDPS parce que na minute azali porteur na ya malheur ya peuple congolais. Comme la chaîne ministre de la vérité na présentaka émission na bino totonga Congo lelo na tolobela ba congolais toujours ya bande kona biso Juvenal communicateur moko ba communicateur ya ECD toko solola ECD toko lobela makambo ebele oyo ezotambola mwana mboka na biso ayanola biso makambo nini ezolekana. Bonjour ndeko Juvenal. Bonjour madame la journaliste Rachel. Deni santé. Oui, santé eza malamu vraiment, santé eza malamu. Tokota na ba question na biso. Ndeko Juvenal tozotala banda président na biso Félix Tshisekedi azui ki présidence. Yozo mona ndenge nini na makambo ya social na biso. Vraiment jusque là pays ezona pour avancer malamu te. Donc il y a tout à fait un problème il y a qui leadership. Donc na niveau économie vraiment to reculer sous davantage. Peuple azali na ko souffrir au plus haut niveau parce que rien oyo ezali vraiment effectué. Donc on fait que vivre kaka na ba promesse. Voilà. Oyo tozali peuple azali na ko vivre. Mai ezali te, courant ezali te, banzela ya malamu ezali te. Donc on ne sait pas toujours vivre comment. Donc tozana ko vivre kaka hasard, pas de budget. Donc mutazo la mukazo kende musala azozonga azo ebate akolia nini peut-être kota bima ki azu aye aller. Au cas contraire donc situation est vraiment catastrophique. Bon si yo siko ndengo totali na 3 ans oyo bandeko na biso ya parti ya président Fachi nde basali nani na bango pona landaki bandeko ya SNEL balobi ke raison commune à Kinshasa mobimbezo zwa courante parce que basalaka bakati koto yo nanu bapesi na bandeko koto mususu apo ba soki bapesi koto bakati bapesi bandeko koto mususu bazokuta mapangu batu baza
enregistré na SNEL te. Bon, wana ekoki kozala faute ya nani tokoki koloba. Eza faute ya gouvernement ya SNEL au juste eza faute ya nani. Mais nous faisons émaner la politique en fait il y a gouvernement. C'est la politique gouvernementale parce que SNEL wana ezali na ba deux départements. Premièrement, na ministre et portefeuille oyo yemoko ba siège na conseil des ministres na oyo mususu azali je peux dire quoi, il y a portefeuille ainsi qu'il y a l'autre département sous oiseau dépendre courant. Donc ezali politique na bango. Bango nde bakoki ko endosser responsabilité wana. Lelo soki bakomi morceler par exemple ba parcelle ya ville province ya Kinshasa. Ezali makambo na bango moko bazoye ba commerce ke bazana ko somba ba mapango wana parce que bazoko sa enregistrer ba cadastre ba nyonso bazoye ba beke lupango wana ba diviser ngo. Bazana ba département wana nyonso bakoki ko zona ba information oyo bango waye bandenge nini bakosala sa politique wana pour vivre que mutu na mutu azala na courant normal. Mais tant que ceux qui va courant ezate donc bazali responsable ya ba situation nyonso tozana ko vivre. Non mais ndeko Juvenal so totally bien. Population congolaise nanu l'état congolais même a eu nombre ya population na été. Au même atanga moko so nazo tambola na nzela nazo remarquer que batu baza vraiment na Congo. Mais comment SNEL ou bien gouvernement koyeba comment ko prendre soin ya social ya population na natanga ebi nombre ya population te c'est impossible pour le moment. Oui, la gestion parce que pourquoi j'ai na lobeli makasi que bango bat faut ba endosser responsabilité au bazwa responsabilité wana parce que quand okendaka po auto voter parce que on ne peut pas se relever un très bon matin boye ngana koma ko ba décision na bandenge na ngai ce qui naza habilité te na droit te na ba devoir oyo eyebani epana ngai bango nde to pesi ki bubunga wana ba responsabilité pour que ba gérer biso ba yeba ba place oyo ba besoin na biso ba souci na biso to présenter ki bango bo kende bo sala la biso boye bo sala la biso boye l'identification ou pas ezali ezo encomblé kaka na kati na bango donc wana ezo emané ya petit peuple te parce que petit peuple akoki ko réfléchir te donc on peut pas réfléchir na kati ya masse bango nde baza wana pona ko zwa décision pour que ba ko ko soma petit peuple azo souffrir. Bien sûr, to sepeli bazongisi mino. Est-ce que ezalaki nécessaire ko somba cercle ya munene ndenge wana pona ko tia mino na kati? Cercueil non, cercueil en fait ngai na famille politique na ngai obiso tozaleli parce que tozali na ko lutter kaka poto ko matérialiser vision ya Lumumba parce que Lumumba abandaki ko lutter pour na patrie ya nation. Tozali contre koya ko kunda ete. Mais quand est-ce que bokoya ko kunda Lumumba? C'est dès lors où pays batu bazana ko vivre étant sous forme ya réfugiés. À l'instant na est ya pays on ne sait même pas bande ko na biso bazali na etanini mais Lumumba a lutté sur ça. Mais bino bozwa Lumumba boye ko salisa ye ba kermesse. Ils ont fait déplacer cercueil ya Lumumba ko tambwisa na ba ville ba mbongo ya contribuable ya petit peuple congolais et bimi si bino boye na we bokundi. Donc ce n'est pas opportun. Donc ezali ba hommage tokoki ko rendre na Lumumba digne et responsable envers ye ezali ko matérialiser vision na ye parce que lui il est déjà parti à cause de susute et d'ailleurs azalaki brûler vif je ne sais même pas là dans là au bango bazwa ki on sur base de quoi et pourquoi de ne pas prendre parti mususu ya nzoto et ba préférer ki kaka temps c'est ça la question que nous devons se poser pona nini bazwa ki kaka minu bakei nango bazwa ki parti ya nzoto mususu te biso ndenge ba histoire ezolobama que Lumumba batiaki naissance bakundi bapelisie moto azalaki brûler mais pourquoi enlever temps nécessité ya temps ezalaki nini donc biso tozali contre yango te mais ce n'était pas na moment où bakoki koya komema koro ya Lumumba dès lors peuple azana ko vivre si comme que azalaki na mboka na ete. Bon ce qui totali situation même ya Lumumba toyebi très bien que ezalaka Lumumba yemo babomaki ete mais pourquoi balobelaka kaka Lumumba bandeko mususu on dirait bon na bandeko mususu pe pourquoi on parle beaucoup ya Lumumba parce que Lumumba azalaki lokola porteur ya vision néanmoins azalaki accompagné na ba oyo mususu bazaki tout autour na ye babando yebisa ye parce que mutu moko azali na autarcie intellectuelle na monde azalaka te même médecin avant traiter malade ako consulter na muto ya memeli malade. Qu'est-ce qui s'était passé pour vivre que muto ya koya à partir ya ba résolution wana médecin akozwa siko ba aider pour à traiter donc Lumumba azalaki accompagné tant que ye muto azalaki porteur maintenant ya kati ba décision na peut-être on tokoki ko garder hommage plus que ba wana mususu ba okito ba wana nyonso bazali mais oui faut to ko honorer bango na ba même rang mais Lumumba azalaki porteur ya message fort na ba sérieux. Voilà, bongo famille ya bandeko oyo bakufaki pe na Lumumba moni te ke bango peso batali honneur bazo pesa Lumumba baza pe na posa quand même ba reconnaître ata bandeko na bango aussi.
réellement yango wana na lobeli ko matérialiser vision ya Lumumba kozwa susu kozwa prise en charge ya ba famille wana mususu etikali. De préférence on peut même laisser Lumumba mais to garder na ba nostalgie na biso que réellement Lumumba zalaki tokei na ba famille oyo atikaki parce que atikaki mwasi na ye atikaki bana na ye baza borofelo, on ne sait pas comment est-ce que bazo vivre, boyebi moyen bopesa bango bandako boluka moyen nyonso pour vivre que bokoka ko rendre vraiment hommage wana Lumumba na ba oyo batikali ba petit fils na ye. Donc c'était ça le problème. Biso vraiment na koloba ko benga Lumumba ko dépenser mbongo ya contribuable congolais dès lors na est ya pays ezana ko kende na sous forme ya ko balkaniser yango. Vraiment biso tozalaki contre cérémonie wana bandole kana 18e mai. Tozokende likambo ya Kamere tomoni likambo Vital Kamere donc batu nyonso babimi toloba etikali vide lokola tombo ya Jésus Christ. Siko tokoloba nini to récupérer mbongo te to récupérer loko te batu tu babimi batu nyonso basukoli bango bazongi normal okoloba nini na likambo. Oui, likambo ya Vital Kamere ezali d'abord non événement epai na biso parce que moto oyo biso to portaki azalaki porteur ya solution ya peuple congolais alobaki yango déjà. Parce que azalaki d'ailleurs en Amérique place pays yo outi dès lors coronavirus frappaki monde entier. Ezali moment oyo président Eli Martin Fayulu azalaki kuna akangamaki kutu kuna ba confinaki ba pays ebele po bakangaki Kamere. Donc ezalaki sous forme ya distraction. Tozali na ko vivre na ba moment moko ya ba distraction oyo bakolinga bamema batu na babiloko moko boye ba accessoire. Eloko utile ezala ba memi bino na accessoire. Mais biso particulièrement famille à peuple ya oyo ezali dirigé par Martin Fayulu tozwa makana ba mouvement wana te parce que le président Martin Fayulu, rappelez-vous, ateniraki discours na ye ya le 30 juin ezalaki na niveau États-Unis oyo alobaki c'est une très grande distraction. Si c'est réellement ezali procès ya normal pe ya réalité responsabilité impliquée ya monsieur Félix Fouezala pe installé wana juge akufaki yani na kati ya procès wana lelo oyo juge wana akufaki on ne sait même pas akufaki comment. Ngai selonga je vois si que mon moment payé yoko comme normal. De préférence IDPS na INC faut pas à la poursuivable na justice. Pourquoi? Parce que ba jeune bango si comme qu'il y avait un procès réel. Mais or babando salaka na sous forme ba ôter vie ya muto atiki bana na ye atiki basi na ye tout comme ça parce que alinga que établir vraiment réellement qu'est-ce qu'on appelle le droit. Alinga lobake yo osalaki bo parce que Vital Kamere citait toujours le nom de monsieur Félix. Oui, c'est monsieur Félix donc elinga za la penza que non, monsieur Félix et Vital Kamere bal kanabar. C'est là où maintenant balingi ba comparer où se trouve maintenant la véritable raison oyo biso peuple zoluka. Mais mutu moko ba bombaki. Donc toyebaki non, il était président de la République, il donnait les injonctions, le président de la République n'était pas là, ndenge ba famille na ye mususu balobelaki. Lelo oyo peuple abimi perdant. Vital Kamere abimi azali homme libre, donc il peut faire nyonso ya lingi kosala. Mais maintenant aussi c'est un conseil à Vital Kamere, je ne sais pas parce que ba rimer réseau tambola ke aye ko sauver monsieur Félix pour vi que akoti saye apesa ye sous deuxième mandat na 2023 parce que responsabilité nyonso il paraîtrait ndenge bato ya INC bazoloba parce que balobi kolo tonga ye kozwa tonga na ye. Donc aye kozwa masolo ameka ko Lexa Félix parce que monsieur Félix s'est rendu compte qu'il est bloqué. Bato o espera ki na professeur Bati Lukwebo azali président ya Sénat, espera ki na bato mususu apparemment ba porter solution ya malunga ezate. Azomona que situation ezali toujours na ko continuer. Yango na asali appel à luki moyen nyonso abimisa Vital Kamere ya kozwa ki responsabilité pour vi que amemaye parce qu'il compte Vital Kamere a tous les atouts parce qu'on sait comment est-ce que les messieurs attendent pour dribbler mais ils sont en face de quelqu'un oyo azoi yebi politique azana maturité atanga ayebi magamunyo c'est Martin Fayulu. Ça sera difficile en 2023 vraiment to zwa susu muto oyo azo répondre na ba vérité ya bazir nete pour a diriger mboka na biso. Nego Juvenal lobi likamba 2023 est-ce que vous êtes sûr président Martin Fayulu eloko nini oyo ya koki ko loba na population congolaise oyo ko assurer bango bakende ko voter? Jusque là azali susu na moya koloba te. Martin Fayulu aza susu na moya koloba te mais bango moko ba yebi ke batika ki na vestiaire. Donc là on peut considérer Martin Fayulu tant que azali na vestiaire. Le seul homme na minute na Congo oyo peuple congolais akoki ko porter jusqu'à la dernière même mesure na énergie ya koloba qu'on peut tenter ya ko pesa ye peut-être il peut nous sauver. Il s'appelle Martin Fayulu. Parce que bango nyonso ba comprendre donc ba lakisi bango ki mutakana la bango na poisa que non, ils sont des faux politiciens, les véritables politiciens na minute ya koki ko sunga batu qui est en train de faire une guerre noble
ezobenga makaka Martin Fayulu. Donc 2023 avec Martin Fayulu, vraiment je ne vois même pas quel ces politiciens a un discours ni pour vika ko convaincre. Est-ce que biso ba congolais na moment où na temps où na makamyo sezo le kana toza bata rubenga mutuloko la Kagame frère na biso? Au Rwanda apparemment parce que wana na ko paraphraser un peu mon directeur politique on a considéré ma président Eli Martin Fayulu azali allié na biso. Azali allié na biso eza biso te bato lobaki ke non ya ko vanda allié na biso, c'était d'abord créature nzambe mutasala ka ke non Rwanda azali allié na biso. On a des frères et des sœurs oyo bazo vivre na Rwanda ba mutu mususu ba Rwanda mususu bazali na kati ya Congo. Donc problème ezali ke mutu na mutu siko faut protéger l'intégrité ya ba territoire na ye. Maintenant le problème ya Rwanda na RDC ezali problème ya petit peuple te. Problème ya Rwanda na RDC ezali problème ya ba politicien na biso na ba sous forme ya ba kigoïsme na bango oyo bazali nango yango na ezo ya ko pousser ke biso ba luka moyen ba kotisa rancune entre biso na ba peuple wana ba Rwanda bazana parce qu'il y a des Congolais au bazo travailler na kati ya Rwanda ba kondima pete ke non un jour ba bimisa bango ba yawa tozana musala to pesa bango. Donc pour na ngai situation ya Rwanda oyo ya est ya pays po ebonga de préférence faire partir le régime ya Félix Antoine Tshisekedi na régime ya Kagame. Pourquoi j'ai dit ça? Guerre ya Rwanda bandaki ezalaki te bandaka Lumumba ezalaki bat nyonso ka Mobutu ezalaki guerre wana ezalaki directement on a compris que guerre est à partir ya Joseph Kabila ya Laurent Désiré Kabila yaki na 1998 97 en fait oyo ya yaki bitumba wana bandaki parce que utaki kuna on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Kagame hier était clair ba interroger qui est avant alungwa po akende po na minute so bazali na Angola. Kagame était clair. Non seulement tozo compter na ba armée mais le problème entre Rwanda et RDC ça peut être problème politique. Donc soit le beli politique dans on sait peut-être il y avait les accords qu'on avait signés. FDLR et Yaki et se convertir et Kembalamo on a peut perdre. Joseph Kabila yé a eu pouvoir. Bato FDLR ba koti Mbalamo qu'on a ba comme na peut perdre. Ertokomi en 2018. Pourquoi on dit faire partir Félix Antoine Tshisekedi? Parce que Goloba Kengana est responsable du dossier on a été bandaki kala. Parce que ça discours au bazo bisabiso. PPRD est rayé comment? Mais Félix n'a pas voulu faire partir Batouane à PPRD. Il a créé l'union sacrée. A créé l'union sacrée, Batou à PPRD va se convertir. Donc Batou ba utaki na FDLR wana ya papa nani Laurent Désiré Kabila yaki na bango ba koti na PPRD ba se convertir bango ba koti soit ba se convertir ba komi bato IDPS. Donc à partir ba komi na IDPS na minute pour que bitumba wana cesse de préférence faut faire partie bato IDPS atika gestion Kagame pas tika gestion okomona ke bitumba wana kozala souci. Mais beaucoup faire partir IDPS ndenge. Mais tu faire partir l'IDPS parce que na minute azali porteur ya malheur ya peuple congolais parce que se faire convertir bato bato bazalaki na peuple parce que yazo benga bango ce que ozo tambola na ri OK na limiter 16e ri ba oyebiso ke muto abomi mboka oyo bitumbana muto amemaki yango ezali Laurent Désiré Kabila na mwana na ye Joseph Kabila bateka mboka basala boy mais donc Laurent Désiré Joseph ayaki ndengeni bato wana papa na bango yaki na bango se convertir ba ye na gestion na ye bato siko ya Joseph Kabila pe era créer l'union sacrée. Rappelez-vous Martin Fayulu alobaki yango que l'union sacrée ezaki na un seul objectif. Ezalaki ka renforcement ya ba capacité ya complotage contre le peuple oyo ya yemoko. Donc il n'y avait rien parce que vous avez changé ba fusil et sauté mais le système reste le même. Martin Fayulu alobaki yango. C'est-à-dire PPR2 ba bomi mboka bango ba se convertir ba ye na gestion ya IDPS. Et ba ye na gestion ya IDPS parce que Kabuya yemoko pa alobaki yango secrétaire général alobaki yango tokozo ba généraux mususu wapi. Donc tozaka ka photo recourir na ba généraux ya Joseph Kabila. Or d'autres généraux bazalaki na ba sanction na niveau ya international pour na bazalaki na ba sanction. Mais tant que Félix Antoine Tshisekedi a ndimi ko continuer ko gérer na bango c'est-à-dire ils ont incomblé directement responsabilité wana. Faut endosser parce que c'est lui le responsable. Na gestion dès que assumer que réellement na yé pour na porter solution na eloko yo tant que on ndimi ko ya ko gestion wana directement faut accepter ba makambo nyonso ko yela. Temende ko Juvenal likambo ya ko changer poso za côté lobio baluki so totali batu ya Zaïre batatanga Mobutu. On remarqué que a ko changer président Kabila papa yaki bakoti. Kabila mwana ye babalusi poso bakoti. Donc eza lokola jemoko emesani na mboka na biso Congo eza normal. Non, il y a versatilité, il y a ba politicien na biso ezali d'abord premièrement ils en ont ma paye la gestion.
ezali mabe et bongo yo pe muto kondima po muto wana ya kokoma proche na yo pe susu mabe. Parce que pourquoi Martin Fayulu a martelaki que union sacrée de préférence faut ezalate ezali eloko moko ya escroquerie parce que tout le monde qui va uta kolia bande kona biso baram. Martin Fayulu était clair. Mon cher ami, tu cherches d'apporter une solution na kati ya gestion. Mais ozo ba tuer, ozo pesa bango ba poste. Po ba ya ba aider yo pourvu que obima na libulu wana ozali. X au fact ils vont toujours t'induire na erreur tout en sachant le mal ya pays. Lelo union sacrée o bango ba yebisaki biso que union sacrée est réellement pour esunga et répondre na batante ya besoin ya peuple. Les autres se rendre compte que l'union sacrée vraiment ezali et poli lamentablement. Pourquoi? Parce que azwa ki bato avec Kabila. Abenga ki bango bakomi bassin. Parce que du fait d'adhérer à l'union sacrée, na mboka na biso ezalaki lokola un des 20. Donc muto yaza saint. Biso ba mususu bafinga ki biso Martin Fayulu azali boye bato wana bato ayete babeta ki maboko. Mais elle doit comprendre que mutu nyonso ayeko se rendre compte même bandeko ya Moïse Katumbi ils ont compris lelo ba comme pesa Martin Fayulu respect ba lobi que non félicitations à Constance na yo vraiment tu sais analyser les choses oyebi ndenga osala parce que pourquoi Martin Fayulu pas jouer kango bongo te parce que tanga ayeba makambo bando sala il n'était pas un étudiant influent abando tanga ayeba ki makambo bando tangisa ye lelo yo po akoma oyo yazali ngana makambo politique à Congo so natali bien on dirait batien so balukaka tio place les autres so amoni kuna ba moni ke nde bolobaka na Congo a place wana ezo futa ezo pesa muta changer na e azaki lelo kabiliste lobi baluki a komi ba mobutiste ba changer ba pauvre beaucoup de temps donc est-ce que ça mieux que to décider que to longola ba parti politique a bato bazo balola poso ba créer parti politique ou bien comment on peut dire créer la classe politique moyenne mususu ba mutu mususu abotama tant mutu mususu abotama te tant mutu zwa bato au lieu to zwa kaka to si to yebi caméléon a changer ça bi changer mais il faut to arrêter quelque part to zwa susu bato ndeko na te po to yebi que est-ce o azalaki koto abaliki koto aye koto soka komi na kan oyo ndengo lobi azongi mo centre donc soit disant biso so to kanga misu masumu nyonso asalaki ya kala to bosani. Mais nzete si etengama tanga comme na parti politique à sika a changer ndenge. Mais eraye na gestion na bino vous se rendre compte comme nous à l'instant on ne refuse pas peut-être en 2023 dès lors Martin Fayulu ozwa ki bunga ya bokonzi na ye étant président toko assumer responsabilité toko yeba que l'autre c'est parce que la réputation n'a pas une maison ya réparation voilà et loko est très capital dès lors vous êtes déjà considéré étant comme un voleur les autres années tozo so na yebika ke yo zali boyo za boyo donc tokoki ko solo to lien na yo mais tout en sachant qu'en akati motema na ngo non je suis en face d'un caméléon qui peut changer motema mbamoko donc ngai nde muna kozwa décision ngai nde mutu yo ye na gestion c'est ça avec Martin Fayulu donc Martin Fayulu wako dresser sukoyo akolakisa nani aza caméléon nani aza boye akoyeba poste oyo nakoki ko pesa oyo te oyo nakoki ko pesa parce qu'au fur et à mesure akoki mangai donc dans cette gestion tant que tu as un leader un décideur parce que Congo ezozanga mutu azo décider a décidé penza tikali pe tak na ba droit et na ba devoir ya petit peuple et ngozo mona petit peuple azana na souffrir donc raison pour laquelle on dit vraiment en 2023 faut qu'il y ait une élection avec un leader pour azo tracer cas à montrer vraiment que non réellement tala programme na ngai parce que jusque là tozo voter jeunesse azo voter donc toza na sensibilisation vraiment ya jeune bazo voter kaka tika ba voter to linga penza tour oyo mutu ko voter ayebi be ke oyo ayete pour apesa ngai eloko tel mais vraiment il a une vision à porter asa na solution oyo ya porter pour la société na biso donc na logique quoi mais comment to koko sensibiliser ba jeune na biso ba kendo voter na tango bango bazala Congo si okufa déjà bandaka non mais bango moko bazali victime ya makambo oyo nyonso eza na koleka mutu na ministre siko se rendre compte que non tozali victime ya ba dossier ndenge zoleka ça ekozala un peu beaucoup plus difficile wananga moko na lobaka yango déjà parce que si le Etienne Tshisekedi était encore vivant je ne sais même pas na 2018 Kabila alinga lumwanzelani alinga kenzelani donc peut-être nzambe kaka sala yé non Etienne Tshisekedi alungwa parce que Kabila cherche à tout prix ya ko débaucher M. Félix pour vika ya na kanae à continuer ba gestion mais en 2023 ezali mubulu tant que Fayulu encore vivant parce que Fayulu akozala kaka wana cette fois-ci avec Fayulu akotika il était vainqueur en 2018 en 2023 il s'est dès lors qu'on s'est présenté je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer donc peut-être Félix Antoine Tshisekedi a besoin de pouvoir à Pessi à remettre que réellement tu as gagné les élections au Pessi parce que tu as évité qu'est-ce qui va se passer en 2023 donc nani a causé vraiment na mesure ya ko battre Martin Fayulu avec quel discours
na face ya peuple. Mais là, on est assuré président président Martin Fayulu qui a gagné la population congolaise. Donc, président Félix a dit que là, on a est-ce que vous assurez? Mais ce qui est autant bolé n'a pas venu partout sondage non. À partir de sondage royé ba okoti na ndako sali sondage tozo sala ba sondage partout à la rue même bango moko na gouvernement na ministre bazolo ba que non si on a des hommes sérieux na kati ya pays on peut compter jusqu'à la dernière mesure Martin Fayulu. Donc c'est les seuls politiciens na ministre azali un peu sérieux. Donc, on a pas parole là. Ce qui a lobby, oui, et vous dites oui. Parce qu'avant d'abord de dire oui, il faut analyser les conséquences qui peuvent pousser au lendemain. Mais que oui, peut-être le lobby. Qu'est-ce que je dois faire pour que nous la saisir et nous dire donc, quand Fayulu dit oui, oui, parce qu'il est le seul politicien. Depuis que Félix Antoine Tshisekedi a dit, même la communauté internationale va comprendre que nous allons assister à une crise multidimensionnelle dans ce pays. Et vous allez lier la crise de la légitimité Oyo, nommer Batou, même jusqu'à la présidence. Même nous, il y a des familles politiques naïe, Batou Moussou Tozagi un peu dans l'excitation. De Félix peut accoquer au Bongisamboka. Mais au fur et à mesure, nous avons comprendre que mais c'est que Martin Fayulu parlait et combien de raisons. Parce que dans la crise du Congo, vraiment, tous les identifier comme un niveau. Azal les seuls politiciens sous réunion sacrée parce que l'union sacrée est botami donc et bando zoa moi na maman mutunyoso. C'était vraiment c'est ça l'ampleur maintenant à Félix. Donc moi je vois c'est comme que une diabolisation aux na IDPS ce qui a bois qui est là comme on a balabala donc mutunyoso fois zoa. Mais Martin Fayulu s'opposer dès lors l'union sacrée bando ça la succès. A boyango a lobby que ça c'est une escroquerie. Oh, ils ont ça là. Pas fusil et sauter, et ça va continuer toujours à sauter, mais le système reste le même. Pas yebisa bandeko Katumbi que vous êtes en train d'aller donner les béquilles à quelqu'un qui a déjà perdu. Pas Katumbi ba yoka kité, mais lelo ba yoko zonga ba ça calme. Ba comprendre que Fayulu avait raison. Donc maximum de respect azana ko mona oyo biloko ko ya lobby. Donc c'est ça maintenant la grandeur dignité ya kozala mobali, soit d'être un politicien oyo azali mieux placé à osonga batimiso. Le président Martin Fayulu to yebi ke na président Félix bazalaka sika moko kuna na tango basangana ke sika moko pourquoi pas koki ko approcher ndeko na ye ole kolobaloba musika approcher ndeko na ye apesi conseil. Non, le problème est que na langage mais c'est Félix n'est pas clair. Parce que Martin Fayulu a félicité toujours Félix. Pas féliciter déjà, mais les gens ne vont pas comprendre parce qu'il faut féliciter d'une manière ou d'une autre, intellectuellement, parce que ça fait que fois Zoka micro a bengaye que non réellement Félix au salibo. Non, Fayulu a étudié. Il sait comment remercier mon d'une manière ou d'une autre. Oui, bautinda kumoko famille politique moko parce que bazali banao bautin école ya papa Etienne Tshisekedi. Mais apparemment muto ya landa qui idéologie Etienne Tshisekedi azalaika moko c'était Martin Fayulu. Parce que M. Félix nous a trahi, a trahi Biso à Bengaya à maintes reprises, et a besoin d'un système à caméléon. Parce que même s'il y avait l'union sacrée, pourquoi pas au Kendeyo Martin Fayulu? Mais Martin Fayulu avait compris que non réellement, M. Félix n'a Joseph Kabila Bakabouanité. Du fait que ce qui n'a s'approché, il y a donc attendre le Boko, c'était d'une manière ou d'une autre que M. Fayulu vient, et réellement je vais me séparer avec Joseph Kabila. Mais tout en gardant toujours moi besoin d'aller envers Joseph Kabila, mais Fayulu avait déjà directement compris ça. Donc quand M. Félix parle dans le langage, il faut faire attention. Pourquoi le langage, comme ça, le débat, on a ri et ça détourné parce que le loco Félix Azana Koloba, président Félix et Loba, na oyo yazo pensé, et ça mon côté. Maintenant la compréhension devient plus ou moins grave. Na yango nous avons biso tozana ko balo parce que on voit à saler le mususu mais n'a pas parole à lobby le mususu. Vous voyez avec une détermination mais autrement bomoni à saler ma mususu. Donc yango na toujours comprendre qu'est-ce qui se passe. Abando le peut-être qui impérium pour gérer azala oyazali. Aujourd'hui le premier ministre azolo bamate parce que wana ezaba musala ya premier ministre a ko engager gouvernement accueillir mais yemo ko accueillir. Au moment que il commence maintenant il y a besoin nyonso. Donc lui il cherchait il y a besoin nyonso. Mais dès lors ba Janine Mabunda bazala qui va porter correction que non la constitution ne parle pas comme ça. Constitution est le biboyi et le biboyi l'IDPS va nous rencontrer. Non c'est le Kabila. Et il na sama lukonde ilu kamba oui c'est que non mais c'est le président vous êtes président mais regarde faut salabo azala qui traiter de tout mot
un professeur il somnole na kati ya bureau na ye asali boye mais lelo jeune na ye par exemple alobaki bapesa jeune na ye il ne se voit pas. Donc sur population boye donc on ne sait même pas donc lelo ato tuni mwana premier ministre na ye banate donc on ne sait même pas, il n'est pas actif, donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc M. Félix a union c'est parce qu'il comprend qu'il donne maintenant les injonctions au premier ministre Azali, il a commis ce qu'on impérium et la gestion. Donc c'est ça. Donc en 2023, je ne pense plus, je ne sais pas avec quel miracle M. Félix peut doubler les mandats. Donc, et le Congo a moni M. Félix peut doubler les mandats dès lors peuple congolais va perdre la lucidité. Donc peut-être na état moko boya ébriété, mutu moko ameli masanga, aki a pesi voix na M. Félix. Mais au cas contraire, je ne pense pas. Congolais moi opesa yesu. Non, mais batu bazali bande kona biso bazali osozo mona bazo baza pour président Félix baza normal mais bazo supporter. Soki ba lobby na balabala boye oui mais so zongi entre bango. Bazo se plaider kuna. Entre bango bazo le parce que Kabundu azalaki na bango lelo azolo azali sous kuna te. Kabundu alongwe. Mais son bandi ko yoka na ba parole ya Kabundu. Il commence directement à citer même le nom de Martin Fayulu na monoko na. Si on a des politiciens constants dans le pays, au maximum de respect envers Martin Fayulu. À comment citer? Parce qu'il sait grandeur et amour. Il y a une décision, dès lors Martin Fayulu a eu une décision, il y a une décision. Donc, Nandimi que vraiment, M. Félix peut doubler encore les mandats. Non, mais Ndeko Kabundu, est-ce que tu es sûr Azolo Bandengo n'a pas moni déjà IDPS ici et Boakisi et peut-être il y a changé le langage? Bon, peut-être il a changé le langage, mais vous allez mon boulot. Pourquoi on a approché Martin Fayulu? Parce qu'il y a que Martin Fayulu accepte à Moutubongote. Accepte à Moutubongote, à Koki Koyate, que non, Azali très. Oyo, M. Félix a envoyé que Kende en opposition que Panzabango. Parce que cette fois-ci, nous sommes soudés. Moutubongo a kota susu na anglais, parce que l'amouka, ils allaient déjà modifier. Dès lors, au bimi directement sur Tosclir Malamoko. Donc, aux autres, ça la sous-partie, on a fait. Peut-être que Tchabango n'a pas conférence de président. Mais dans le colo, c'est Martin Fayulu et Adolphe Mouzito. Bazali colo. Ce qui peut boiter, c'est que non, Adolphe Mouzito le dit qu'il a bimi Martin Fayulu reste seul, il sera toujours le garant. Donc, il y a un taoutikala. Yosoye, Fozalana, conférence de président. Donc, la structure est très bien organisée. Donc, Ndeko Juvenal, conseil ni yo koko pe sa jeunesse congolaise, donc ozoloba, mutato tikali na eto loba ndengo na ndengo lobeli. Mutato tikali na kaka président Martin Fayulu parce que yende mutaza sérieux koleka. Toloba presque batunyo so bazali pour le moment. Non. Conseil ni no pe sa. Oui, pour le moment, comme on peut dire na classe politique, ce qui te compter batu sérieux, to zui to zo tcha bango likolo. Batu wana ta bayebani te ba mususu ata na cité bango te. Peut-être pour na zona temps ya se changer na bango te ou bien ba ko botama. Mais mutu aliboso peut-être poto banda ko compter na minute eza c'est Martin Fayulu. Donc en 2023, jeunesse congolaise a sous distraction te. Ayeba nani azoke voter. Azana vision nini, akobongisa nini après combien de mois parce que même Lumumba oyo biso ba undi lobi ba kendo zwanda na ye. Lumumba n'avait pas dit pour faire un nom. Lumumba oumela kité. Pour asala kombo le lobo comme obenga héros national. Lumumba loba kité que non ba belge ba ya go diriger biso banda kala o ezalaki ba kabola ki ba pays na lelo ngande na obongisela bino mboka. À partir de la parole directement vous pouvez changer destin et loko. Mais lelo bango bazana 3 ans bazo se référer toujours na jurisprudence à Joseph Kabila. Mais Lumumba o bango ba betela ki maboko ba kendo zwa dana ye. Lumumba zali na ajo na durée ya mandat o bango basalite. Donc faut voir que non, il y avait la détermination, il y avait une vision na près ya Lumumba parce que même ko boma na yoko ki bande ko mususu bazolo bon non bazo tenter pour bamboma M. Félix ba boma M. Félix te nous avons besoin de M. Félix. Peto linga vanda wana atala ndenge to ko bomsa mboka parce qu'on peut pas tuer quelqu'un qui n'a pas la vision. On tue la vision. Oh, eza nzoto. Nzoto mutu nyonso alinga batika ba stoppa ka vision. So babomaki Lumumba babomaki nzoto te babomaki vision. Au fur et à mesure bakotika Lumumba, il savait bel et bien que non balingi ba multiplier Lumumba na Congo. Donc pour stopper mutu yo aya susute de préférence to boma vision. Yango Lumumba kofaki. Mais nzoto mutu azana besoin boma nzoto te. Baboma ka vision. Donc M. Félix va rester jusque là. Si akomona passation sur ko salama, au cas contraire au vanda pour akomona ndenge to gérer bon. Donc, message n'a pas la jeunesse congolaise, les alibas ont courage à Lumumba. Jeunesse, oui, jeunesse, faut avoir vision à Lumumba. Parce qu'il y a des gens, fils de Lumumba, Botama déjà, il s'appelle Martin Fayulu.
Donc tozwa Lumumba na maboko. Lumumba n'avait pas encore l'âge peut-être soit il était encore jeune, mais il s'est fait un nom dans le monde. Donc il y avait la détermination chez Lumumba. Donc tout tika ba distraction. Tout tika ba distraction, tout se focaliser na makambo eza essentiel. Est ya pays na biso ezali na kokende. Tozaka na pays moko. D'abord, c'est aussi message que je vais passer. Tozali na congrès o tozolobela Congo et loko moko. Donc congrès na biso ezobanda ya parti na biso ezobanda les 11 pour suka les 14. En fait, tozolobela kaka Congo et loko moko. Donc on ne va pas accepter Congo na biso kabona. Tozana eloko moko, to tika distraction bande. On ne refuse pas. Nzamba sala déjà nyonso atesa biso ka intelligence to sala ba taya ko lekisa na ba église. Je ne refuse pas nazali païte que non, je ne prie même pas, moi je prie, je suis catholique comme je suis là, mais d'autre part eloko ne eloko to tchaka mona place na ngo. Donc nzamba oya souté pour lobela biso le temps que nous sommes en train de prendre na ba église est ya payer za na kokende. Au fur et à mesure to lala to lamuki un jour oyoki est ke ito ebite to kotelema na maman. C'est dès lors to kobi kotelema pour que to lité intégrité ya pays na biso ezala violé. Merci ndeko Juvenal ndeko pesi biso chance ya kosolola nayo et merci na bandeko nyonso bolandi biso na bandeli na suka boyoki message ya ndeko na biso ndenga pesi ba jeunesse congolaise courage tozwa courage ya Lumumba tolobi te kende ngulungulu hein oui ndeko Lumumba kendaki mais il fallait azwa pe moi temps mais tolobi ke génération oyo ya sika oyo tozala lokola ba papa na biso balekite tozwa courage totelema tozala na kobanga te eza mboka na biso tolingi este pe ezalaka parti na biso tolingi guerre esila tolingi pe ezala totika sentiment ya kovotaka bato pour sentiment mais ntango ozovote motu mpe bavision na ye eza nini eloko nini ezali ndenge ndeko Juvenal olobi il faut toyeba vision na yo so moto aza na vision te okoki kovote aosalela biso eloko te tokutana à la prochaine bye bye.